miso na ngai ekomi maya komela kati na esobe obongo lipasi na ngai kolela oyo ya ngai ekomi lelo kusika oyo nazanga kilobi lelo yo ekomi ya ngai jeune Nzambe asungi azwi pe décision bien na keta la maman na keta la papa na keta la famille mais au moins même famille o ya yeli na Kinshasa même ka batouana bazui initiative pour na détruire vina yangwana c'est très important qui poto aye asali séjour et combien de personnes même pour na katate batu combien bauti Europe aye na Kinshasa séjour mais akufeli ah bon auti poto auti Europe auti États-Unis aye seulement simple séjour il y a 2-3 semaines akufeli donc yo ebi mignon oui to kawana ayaki séjour moi il y a 2 semaines mais une semaine kaka musu même na veille à voyage donc akozonga dimanche samedi na tongo akufi biloko wana dani préparer na ba ndoki déjà na butu ou comment mais na fond na biso oui akufi mbamo bon ba bengi bino une semaine après oh x akufi ndenge nini mais allons moi qui en bonne santé nzoka ndeti azozonga wana azongi déjà nini ebembe mais la Bible dit ce sont des choses que l'œil n'a point vu, ce sont des choses que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Alors les gens commettent cette erreur, abongsi billet, abongsi séjour, abongsi ndenga opesa ba camarade, mais eloko batbaka ko ignorer nzambo aroyambe na mabele wana. L'esprit où ils ont contrôlé la personne. Que le monde spirituel existe. Très bien. Abosani que le monde spirituel, les combats spirituels existent et que oyoza nango, ko kantate que mutunyoso a sepeli nango. Oyoza nango ko kantate que mutunyoso a sepeli nango. Et que kindokia mutumundu c'est la sorcellerie. Oko komona osoli na mutune longi. Mais o akaniselo na mutema. Peut-être yo moko en soi, o mona ko zuité. Mais nzoka muto a en face no o mona ke ozi koleka. C'est ce que les gens oublient. Il y a un moment où catastrophe et ça la maka. Au moment où on dit poto, à outil Europe, à outil Asie, à outil partout ailleurs, mais les camons que communes, mais vous posez des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Merci beaucoup pour la fidélité que vous accordez toujours à cette émission, rien que la vérité. Esika bonzambe ekitara na loyemo na maloba pe na misala bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana onto ya roba kenzamba boye to poye wat bien aimé dans le Seigneur. Un grand merci na ba onyo tout bastina saloyo. Là je vois le pasteur très ami si à la bouche autorisé de l'Éternel en la moiserie que apôtre Fabrice qui engata l'homme des surnaturels depuis Allemagne philo moko ya motema bivin c'est le homme depuis Londres puis na maman Gisèle lequel le motema papa Emmanuel et na Boston les frères papi Kongé na dom naye qui sera sauvé et ce 31 janvier 2019 où a redistribué gratuit il y a offert pour na ba âme et elle a sauvé bien-aimé dans le Seigneur. Un grand merci na Maria Bobette un pauvre l'angolaise depuis Italie et Sikazola na bisope na maman mami munga motema papa Blaise et munga na Suisse bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana onto ya robagenzamba boye to koye wapi na nyonso azosaira biso bien-aimé dans le Seigneur de l'eau rien que la vérité to ko solo la nini to ya melibinona en tout cas vous a connecté ma solo il y a bien et vous allez lelo toujours sur la délivrance to remera vraiment au quota na mozindo ya masolo o ebengami délivrance bien-aimé dans le Seigneur to tayi comme la vidéo moko izo circulara o que maman pasteur na maman pasteur même jour on molimo poyi quelque part na église moko maman pasteur Mouya ya Nzambe ekoyi sérieux maman pasteur akomi koloba en pleine délivrance naye ndenge nini akanga ba sœur ya église na kindoki ndenge nini akanga ba fille ya église na misala na mabe akena kozwa donc maman pasteur abandaki ko travailler na bakisi bien-aimé dans le Seigneur intime ba délivrance et ba ko sa na église nzorande abandaki ko kanga ba sœur na bandimi na kindoki na misala ma fait à détruire ba vie ya bandeko ebele to me soda yango na émission de l'eau délivrance au juste nani sengeli azala délivrer nani sengeli
à ça la délivrance bien aimé dans les Seigneur tout cela non mon salam nzambe moko c'est première fois que aleka na émission na biso à qui je m'en vais dire shalom. Shalom. L'homme de Dieu, bonne santé. Ok, une petite présentation sur yo, na bande obazo landayo. Merci na pesi d'abord merci na papa Alvin pour na yamba biso na émission na yo. Et puis na pesi encore mbote na bana nzambe nyoso po ba ozwa libaku ya ko landa biso lelo. C'est bien votre humble serviteur apôtre Basile Mukengwa Beni. Ok, apôtre Basile Mukengwa Beni, bande obazo na biso partout. Tu es en milieu de l'eau, nous avons travaillé sur la délivrance. Il faut te mettre à l'isolo et en haut de l'eau. Au juste, il faut commenter sur avant que tout le temps, on commenter sur délivrance pour nos amis, papa. Bon, délivrance, tant que soit bandit ministère naïe, Bible lobby dans Luc 4 verset 18, l'esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et pour annoncer la délivrance aux captifs. Donc, délivrance ezali le fait ya ko bimisa mutu na se ya boumwa Satan. Na se ya influence ya monde ya ténèbres pe na ko kotisa na royaume sika o Yesu Masia ayeli biso na nzela ya kufa pe ya lisekwa na ye. Kolongola mutu na se ya œuvre démoniaque na se ya œuvre satanique ko bimisa mutu na kata emprisonnement wana. Parce que papa Alvin les gens battent belé tous au monde lelo au monde mutu mais en réalité esprit naïe et quand même quelque part yango mona livre Job de lobby en réalité dans l'homme c'est l'esprit parce que mutu ezali nzoto te pour nzoto ezara couverture mais mutu en réalité eza esprit naïe ce qui esprit ya mutu eza fermé ce esprit ya mutu eza lié ce esprit ya mutu a bloqué vie naïe pe mobimba ba activité santé ba projet et vous allez bloquer. Il y a un moment où malgré à Otambola, malgré à Osaba faire, malgré à se battre même dans le mariage, même dans le domaine d'amour, même dans le domaine d'activité, rien ne marche. Pourquoi? Parce que vie naïe et qu'il a besoin de la délivrance. Voilà. C'est que si je vous comprends bien, ma ramion c'est comme il a dit son avis. C'est au moins que ne comment les balles n'ont marché. Abandonner mon commerce bien, commerce va perdre comme il les autres qui ont problème les autres comme la vie, la santé, la mission, c'est que banni spirituellement. Oui, c'est que spirituellement il a un problème parce que derrière toute chose il y a un esprit et que la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Mutakoza engambe mais oyoka mwana moko azwi kindoki ya 6 ans aller au mona tata mukolo aza 1m80 il est robuste mais au mona mwana moko mukie babino papa na kufi mwana wana ne mutu aller mwana 6 ans mwana 6 ans au sanction ndeni parce que mwana 6 ans spirituellement aza mukolo ya papa wana mais physiquement comme ça papa ne mukolo. Et pourquoi monde spirituel est dominant physique? Oui, monde spirituel est dominant physique parce que monde spirituel est na prédominance dans monde physique parce que mutaouti na spirituel. Mutaza résister à la spiritualité. La Bible dit et Dieu dit faisons l'homme. Donc mutaouti na pensée en Nzambe. Lorsque Dieu a dit faisons l'homme et mutaouti na kati wana raison pour laquelle le monde spirituel a de l'avance, a de la prédominance sur notre physique. Et la Bible dit c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert que de rien. Na combat spirituel nzoto asala elote akoka même pas. Donc à la place à la soubassement monté ce esprit ayé nzoto asedaka. Voilà. Parce que na kaya bongo papa makambo etambola te. Oui. Malade côté na nzoto. Côté witele yebanité. Oui. Il faut tout le canal délivrance. C'est que bakanga santé bakanga misala na monde spirituel en que physiquement bon moyen au monde lo exact. Ah bon. Ce qu'on est exemple moi lo moi au salam. Na bande ko que maman pasteur tant bazo délivrer maman pasteur. Nzo rande molimo elo bakati na vidéo eza maman pasteur zo bo na kanga bandimi na église na bebisa ba vie na bango. Ce qu'on a baka ya bongo. Yo mosa na nza mobiminete que ozo sele la nzambe. Nzo ando si mabakis au détruire ba vie ya ba milimi ya banda baninga na kate église. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, moi je crois bien à la question. Il faut y a un Paul à lobby. Toujours toko bandela côté à makamboyo. Poboza toujours vigilant. La Bible dit il y a eu des faux prophètes. Il y aura aussi des faux docteurs. Parce qu'on ne peut pas concevoir
maman pasteur, mais afin à l'objet qui a Simbaranini ici. Donc là, nous comprenons directement que c'était un faux. Alors, dès que c'est un abissoté, pour réveiller à tout moment. Tant que nous sommes la fois, c'est un esprit discernement. Parce que la Bible dit, l'esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Il faudrait que tant que nous avons la délivrance, à ça peine discernement. Parce que nous avons à cause de la délivrance. Nous avons à cause de la délivrance, mais pour quelle fin? Pour Esukaabi. Yangwana, peuple de Dieu, si nous avons empathie raisonnée, le peuple. Nangara prophétie Michel Obi, na moni peuple ba panzani. Et que bazangi mutu na tuni nzambe nzambabi tika bango parce que bazangi mutu a encadré bango. Le problème aujourd'hui maweza plus yana ni peuple parce que peuple a un problème mais akende epanani ne omona so mutake kwa ya na maboko ya mabe au kantie ko luka délivrance nzoka nde ayo kota ka vine na kacha ba problème no mona mutu banda a kota place wana makambo koma de plus en plus ko se dégrader bana à côté d'église. Oui. Banda kuta na mutu wana au lieu de solution et comment qu'on se dégrader pourquoi parce que place à côté na place à mabe le col a ébakité parce que la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. On peut être un enfant de Dieu mais par une imprudence mais par inadvertance moko on s'est retrouvé dans place moko et bloqué vinao parce que na bande onion tout bazo dans na biso apôtre donc olingo oloba na bango que ceux qui va se retrouver dans ba église mo depuis ba kota na ba église depuis ba bana ko prier situation ya ba vie na ba changera te ba problème c'est que va changer ba église c'est que ça ne va pas na kati ya mangomba na. Merci Papa Alvin, merci pour la question na yo. Je crois que ba bola nanga nengina lobate que ce problème est où mais le a changé l'église mais n'engine na benda bana nzambe bazala très vigilant omoni yesu akoti na temple mais dans akoti na temple akokuta maman o azaki courbé a umela ki nango je crois bien pendant 18 ans mais mukolo wana yesu aye abitisi malade ane umeli même paralytique ya piscine ya Bethesda azaleka wana mais elo na benda attention ya bana nzamba wa ezake on a besoin que Nzamba sala, mais il faut aussi être vigilant place aux arts. Parce que Netika a évoqué un maman pasteur et s'est retrouvé dans Souka, il a passé aux AV et à Ndimi. Kende Nazabo et Nasela Bakisisko, Mili Moana Nyoso Ache Bangouabi. Parce que Moutou Azan a un problème, Teye a Kende a Luka délivrance. Nous avons Kata Luka délivrance, on a Akwe Namaboko Amabe. Voilà. J'aimerais pas dire Nabatouke, quand tu as un problème, où met le loin de l'église? Non. Parce que lorsqu'une personne a des problèmes, souveraineté Nzambe et Yanakati. Agenda ya Nzambe et Yanakati. Nzamba au monde a problème, mais Nzamba est au salakan. Mais, tu peux pas être vigilant par rapport à la question où il y a beaucoup de Moutoamabe. Et bien, c'est bien, voilà. Parce que lorsque maman pasteur wana zolo en pleine délivrance, azo ba ke tine ke bandimi bazo epane. Azo prier les bango, oh azo longola ba malade, oh mutu passe di mon pas prier ba peu bandimi ba moni solution soulagement, ba problème na ba yo solution. Nous avons andi ezaki ke azo pesa ba solution te azo bakisa bango ba problème azo tia bango na misala mo ya mabe bazo kanga bango. Parce que na mérite au comprendre place wana te. Tant azo ba ke lorsque bozo ya ke azo prier les bin azo délivrer, nous avons andi na bango tia bino na sec. Il y a misala mabe nazo kanga minimi na bino ba vie na bino ezaka agis na pesi bino moi soulagement moi ya courte durée et par après makamusu ya mabe ko bakisam ce que lo banini par là. Oui, non loba la Bible dit ceci. L'ange des ténèbres se déguise en ange de lumière. Satana akoko la taper pour soit ki bosantu ko abikisa mutu. Et ça na kata Bible tozana ba bar Jésus tozana ba tebele o ba salela pe magie pour que ba kokobik sabatu. Donc lelo à mon avis na koko kamwate soki maman pasteur moko a déclaré ouvertement que nyonso ba no salana ezaki na sianini ici. Et puis deuxièmement, premièrement d'abord l'ange des ténèbres se déguise en ange de lumière. Batebele ba osale la nzambe oyo soit disant guérison soit disant miracle et ça entre parenthèses bango moka na nzambe ne ba ebi vérité. Mais to benda de ba nzambe baza très vigilant wana un. De temps ma pasteur akoya bandolo ba yé moko. Yesu alobi boye. Et loko moko te e bombama e robimana poisa. Nzambe soka tali a pesi mutu temps. A moni ke ba temps pesi mutu wana ekoki et qu'à se repentir te.
nzambe ayaka obimisa mutu wana pour que peuple bazala témoin bango moko ke biloko ezalaki nzambe te mais ezalaki Satan. Donc je crois que il y a des éléments wana ya liboso ya ke Satan ko lata nzoto ya mabe nzoto mo ya kibosanto abikisa ya mibale Bible bi eloko moko te ebombami ekobimana pour ça nzambe soko observer mutu apesi batan pona ma pasteur abongwama atika tikite siko nzambe moko azwi initiative ya osambwisa na miso ba parce que peut-être que ba victime ya ba makamongo ke ba prière na ba église mo baza ba guérison mo te pas Satan ba délivrance mo suite na bango ezalani. Oui, suite na bango erozala, il faut bakutana siko na mosali ya nzambe ya solo. Il faut bakutana mosali ya nzambe ya solo ba passer na délivrance. Bazwa temps ya ko diagnostiquer bango, ya ko solola et puis ya kumba bango na kati ya ba prière pour que nzambe ya solo abikisa bango. Parce que tant moto osambela pona Paul abisi Timothée boy. Abiko bossa na tête donc ozwa ke par l'imposition des mains. Donc, tant que osambela mutu osambela pona mutu azwi loboko atie likola mutu, il transmet quelque chose. S'il a la sorcellerie, s'il a la magie, s'il a l'envoûtement à transmettre dans la kati ya mutu wana, ata monango lelo te, a mona ba conséquences nango plus tard parce que ba communiquer l'imposition des mains communique quelque chose. Et que ce mutu asambela pona yo, aza sorcier, aza envoûté. Et loko nyonso ana na kati wana, ekoti na kati no raison pour laquelle na profiter na occasion pour ne yebisa bana nzambe mutu ba pesa na mutu nyonso te. Tu ne peux pas donner à tout le monde asambela pona yo. Non, il faut yeba nani na pesa mutu pour esukela ngandeni. Papa Alvin na mona problème moko, moi si moko azui plante na ye apesi camarade na ye. Camarade azui plante à lati. Na ke côté na église moko ndé na kuté na situation. Camarade azui plante à lati ndé basi bazaka après une semaine azongsia. Na kozong sa plante muninga pe aza mal intentionné te abi ke wana camarade nanga azui plante à lati ko lata lati plante. A comment constater ba mutu pasi moko. Ba mutu pasi boyebi na Kinshasa ba bazaka ya un problème ba ngina oluka ba yeba nanya sali nanya lobi ba ke ko talisa makambo wana ba ke ko retrouver ke ba yibi mutu. Moi si ya ba trentaine. Na tuni pasteur bah il va rappeler mutu na kimukolo. Le pasteur m'a dit oui. Moi si tant na osala makambo na se ya prière na bonde ya kwei. Ndeta nga telemi abanjolo ba ke papa tant osambeli na ki mutu na nga dégager. A longoli suki azaki na ngo jeune fille ana kovo. Que mouton ba cerveau ba mayele ya mutu comment oui ezali monde à esprit eza réalité spirituelle moko esala makawana et que bakozwa mutu ya mutu pouf ba faire disparaître et tant ba faire disparaître organe wana mutu tikala toujours na ba mot de tête mo intense et que so pas kutai na nzambe te akopo okufa. Ah bon? Oui. Parce que l'homme de Dieu bando bazola na biso bakawane yela pe bando mingi au moins que aningana na koya na kinité o kiniso na komiko na ba problème ba miso ba tikala na ba idée moko ya mabeke ndeko na bango moko ya kin santé normale koko mazo koma kin bayiba ye mutu bayiba ye cerveau azonga na malade mo e continuati lelo biloko wa ninyo ko lo ba parla papa bandeko ba ya rapoto mo ke ayene normal isola jeune fille ayana e normal na poto et maman wana jeune maman wana zonga na poto problème azonga na malade donc nyata makona ki bazuye mais maintenant ko fongola biso par rapport à la situation bon. Oui, c'est ce que nous déplorons tous mais eloko to ebisa ba que nzamba ebisi Josué ni habitulier que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Mabele na mabele o muto okoma ezana ba contrôle na. Yango mutu nyonso la sensé tango okoma na mabele d'abord. Il faut un homme de Dieu à Yambayo na kata prière. Papa parce qu'il y a des réalités to connait nous sommes des bantous. Et que ba famille na biso ebele za ba réalité spirituelle ya makasi. Et magie à mutu mwindu ba benga ngo sorcellerie. La sorcellerie signifie tout simplement qu'on nuire muto azali pembe na yo. Atayem ta edaka, atayem apambola ko komona mutu moko na Europe nzamba sungier. Na étranger nzamba sungier. A jupe décision bien. Na keta la maman, na keta la papa, na keta la famille. Mais au moins même famille o ya yeli na Kinshasa. Même ka batouana bazu initiative pour na détruire vinaye. Yangwana c'est très important. Quand vous faites un déplacement, il faut toujours voir un homme de Dieu.
assemble la pono atika séjour David alobi boye l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée et ba makamwana comme ami pourquoi parce que beaucoup de gens quand ils se déplacent ba kontana bango moko nyazadi ana mbongo na futi ba séjour famille baza kuna OK yo obongisi ya nzoto mais ya molimo oyebité et au salamandeni voilà donc la réalité n'est pas trop parce que beaucoup de gens ba voyager pe bango moko sans même atika voyage na beaucoup nzambe sans même aipsa nzambe azanaye sans même à consulter ba nzambe ba yambe na kati ya prière c'est ça le problème parce que misu c'est un nom que ba ya na bango oui ba mona bango ne ba ni famille mona occupé bandiko mais occupé na bango famille ya musika te papa ya na premier deuxième troisième cinquième voyage ne ko ya zo ya bopa makolo esa susté mukolo te atana jeune normal bo azongi poto makolo zo sa susté suite à ninke o ayayi kota famille sa isa ka bando na ya pameni ya misika aider ba onte ba bo kelier malade parce qu'on a baka ya bongo esa la délivrance to ezo sera que net que première question c'est que bando bazana poto ba ya subo na kinité o so pe ba masolo oui belé papa non seulement koyoka mais to sameli pona combien ko ka utaki poto aye asali séjour et combien de personnes même pour na katate batu combien bauti Europe aye na Kinshasa séjour mais akufeli ah bon auti poto auti Europe auti États-Unis aye seulement simple séjour il y a 2-3 semaines akufeli donc yo ebi maminya oui to sambeli pona ba famille to sambeli pona ba to kutana ba kawana ayaki séjour mo il y a 2 semaines mais une semaine kaka musu même na veille à voyage la veille à voyage donc à kozonga dimanche samedi na tongo akufi l'on est dans préparer na ba ndoki déjà na butu ou comment mais on fond la biso oui yesu abisi Pierre Bo abi Satan t'a réclamé toute la nuit pour te cribler comme les froment mais j'ai prié pour toi abi Satan t'a réclamé ba tebele ba tambola aoye ba écoute OK disciple aola na oui bon toi imaginez ce qui Yesu azaki na Pierre te et bien Yesu abi aselita mabi pour te cribler et bien ceux qui baza au cribler loko donc presse voilà abi pour te cribler yango mona batebele oui yango mona batebele libale kufa musala ekufa bana ba kufa ba relation ekenda ba cribla ye. Alors, beaucoup de gens, quand ils se déplacent, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Il y a bon ici voyage, à bon ici nzoto. Mais mon lit, moi, éviter nzoto, bah, on saigne déjà. Parce que Job a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. À bon ici, ces jours, on a foutu déjà. À bon ici, Moutoukanae. À bon ici, ma place à Okelia. À bon ici, ma caméra se met. À bon ici, même, il y a des camarades à quartier. Il y a des Bilamba, Sombi. Et puis, Papa Alvin. Merci pour la question. Les gens pensent que l'eau est moins cher et la prière. Les gens pensent que l'eau est moins cher et la prière. Attention, comment pasteur non. OK, prière est garantie ne vie na yo. Séjour na yo. Papa, au cause na bambong et bilo financier place. Au cause na mitu koku financier place. Et pour la question, les gens pensent que l'eau est moins cher. Oh, il y a c'est la prière. OK, détrompez-vous. Et loko ils ont battu la vie na yo. Ils ont battu la santé. Au moins mutabomi nzoto na ndenge nyonso pour la santé pour na makamnyonso mais c'est comme la prière abina luka moi par exemple aseranga moi prière mo boy. Oh, tant yo zo uta déplacement. Et ça ka te que mutauti na Europe, même mutu auti na combien de personnes alongwe na Congo a comme en Europe na États-Unis a kufi. Alors, mutu habité que tant déjà il est réclamé. Ba obenda na monde atane ba na besoin aniata wana bazo esprit na ye. Alors esenga nini il faut kutani na basa nzambe malgré prière wana on prie pour lui. Et puis Papa Alvin et ça la mappé. Mutu lagi na Kinshasa kaka comme en Europe akufi mbamo. Bon ba bengi bino une semaine après oh X akufi ndenge nini. Mais allons moi qui en bonne santé. Nzoka netia zozonga wana. Azongi déjà nini et bembe. Mais la Bible dit ce sont des choses que l'œil n'a point vues, ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Moi, Moutayeba,
ezate ne batouana bana besoin tokutana ba on a kacha délivrance. Ce que j'ai remarqué, la plupart des gens, oui, au moins qui a se maquillé, à se maquillé, à bonus à yépé. Oui. C'est comme si bah oh bah joie, à se sentir qu'il y a bien la vie. Bah mon importance à prier. Très bien. Que oignons tout aux ans. Très bien. Liboso ya liwa, liboso ya bando, ya basal ya milil et que ça le non c'est inopérationnel. Imaginez mbongo liboso ya liwa, mbongo lo ba eno te mbongo zonga asima. Le pangu immeuble ya boy liboso liwa non, ça c'est pas ma compétence. À part ma Nzambe, je suis avocat. Nous avons des cas où juge à l'obarake où ils ont la compétence à tribunal na bisoté. Ah bon? Totinya on a oui. Au juge parce que à part Nzambe, je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Il y a des cas où les juges a déclaré responsabilité. Non, où ils ont kanangate. Oh, il faut qu'il y ait un tribunal tel. Pourquoi? Parce que Mongo Mituka, ils ont une place où ils sont. Il y a des maladies où les médecins vous disent, maman, bozonga ake kufananda. On ne peut rien. Bo perdre na nombongo pour rien. Ceux qui ont un médecin loyal, ils intègrent à Sabino. Mais ceux qui ont la loyauté, ils sont Sabino bakisi. Mais à son âme et conscience, c'est que Moutoyo a obligé. Alors les gens commettent cette erreur, à bon si billet, à bon si séjour, à bon si n'enga opé sa camarade, mais et loko batbaka ko ignorer. Nzambo royambe na mabele wana. L'esprit où ils ont contrôlé place. Parce que le monde spirituel existe. Ah, très bien. Abosani que le monde spirituel, les combats spirituels existent et que oyo zanango ko kantate ke mutu nyonso asepeli nango. Oyo zanango ko kantate ke mutu nyonso asepeli nango. Et que kindokia mutu mwindu c'est la sorcellerie. Oko komona osoli na mutu ne longi. Mais o akaniselo na mutema. Peut-être yo moko en soi, o mona ko zuité. Mais nous avons monté en face nous c'est ce que les gens oublient. Il y a une catastrophe et ça la maca. Au moins on a un poto à outil Europe, à outil Asie, à outil partout ailleurs. Mais les Camerounais mais vous vous posez des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens négligent les domaines ou bien les mondes spirituels. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Bande au bazo dans la biso de partout. Parce que essayer que ça la nuit. Na bande ko que peut-être que comme au bain ça va bande on a biso dans la poto, ba kina poto kala. Que ba comme suko ya kota ba famille na bango na king que ba okanga bango o ba ya okuta na ba maladie mo compliqué ba ya ko boma bango et comme au bain ça bango ba misus na ba makamo zo de kana ba kin na ba makamo to zo mo na ba mo prématuré ayeka bo liwa mo ya bongo jeune akufi kitoko beauté nyonso abilité. Et comment ça va monsieur Koya Rota la famille en Afrique et là on est oui, d'abord merci papa. J'aimerais d'abord dire nabatno sur babanga Koya Afrique, merci. Balongola d'abord équivoque ya ko banga wana parce que ndokia ko saloma be atana musika. Pour le monde spirituel et à la limite. Wana d'abord de un, il faut Kolongola équivoque parce que votre famille c'est votre famille. Là c'est premièrement. Mais les Kambo beaucoup plus ces arana niveau ya procédure. Au moment déjà sur les Kambo bandi nango mabe. Il faut nzamba ko intervenir pour échanger na katikati. Mais sur dia mutabani na likambabe et suka penini mabe. Lo banzambe aya ko intervenir. Nemi a osa voyage. Akeko senga roi. Abisi roi nana besoin nazonga Jérusalem. Roi a proposé abina peso la sécurité parce que nzela ya bienté. Abi non. La bonne main de mon Dieu serait sur moi. La bonne main de mon Dieu. Donc, tant que Ao s'est déplacé, il faut se rassurer seulement que la bonne main de Dieu est Alikonaï. Or, pour que la bonne main de Dieu est Alikonaï, il doit aussi rencontrer un serviteur de Dieu authentique. Oakochalo Boko Nzambe Likone, abonnez-lui. A eu contrôle de l'esprit et m'a passé ses journées à l'aise. Et belle aventure papa aroye bateke oyo vraiment c'est l'ensemble ya solo yé ou to oyo aventure aroye bangonde. Oui, je crois que naloba qui on a intro mon peuple périt faute de connaissances. Miché alobi roi atuni ba prophète naï. Non Nzambe atuni ba ange abi nani na kotinda ake séduit Akab. Ange Amabe a se présenté à l'obinini, ngara koko séduire. Nzamba tuni o séduire ndenabi na ozala mensonge pour na ba prophète nyos. Roi Akab nga ke guerre a bengi ba prophète nyos. Abi na ok guerre nzamba lobini. Prophète nyos a lobi à l'unanimité. Nzamba bi kende okolonga ba sali ba geste ba sali ba cérémonie. Mais ba bengi Miché ba si ba ebisiye ke
roi alobi na benga prophète Michel mais yé aloba alikama malamu te tant prophète akomi abi so kebitumbana okweya mutu moko prophète mo azaki wana abeti même prophète nde nzamba fungoli mosakoli miso abi na monaki peuple ba panzana lokola brebis bazangi berger nzamba ebisinga na tika ba bakende. Je crois que na ba ventir au nyonso et ça la man évangile mutazo empathie c'est le peuple. Et j'avais dit ceci mutu yé moko nde na oteya o aza molimo nzambe a comprendre que c'est l'esprit de Dieu qui parle. Yesu ebisi bangoni alobi soki ezali par Belzébuth nde na osa ba miracle o c'est que na pesi bino raison mais so eza et pas nzambe c'est que bokonza nzambe e komeli bino déjà moi na nzambe nyonso il faut na capacité wana ya détecter ya témoignage molimo sans tout que oyo c'est Dieu qui parle, ça c'est l'aventure. Voilà, il faudrait que le peuple de Dieu ait un discernement, il y a comprendre que awa na oyo kanzambe awa c'est l'aventure, quand bien même que l'aventure est ça trop. Mais nzamba tikaba o ayete a dirija bango David alobi l'Éternel est mon berger. Ce nzamba za berger a mutu a meme ne sika malamu. A tikate akokwe na maboko aventurier, a tikate akokwe na maboko ya aventurier moko, ya médium moko, ya diseur de bonne aventure non. Nzambe a ozoraba o yaye a meme ba on ne sika malamu. Voilà. Nan esengeli a luka délivrance. Oui. Quand est-ce que tu commences à faire délivrance dans la mission? Oui, d'abord, délivrance à Liboso, Moutfa Luka délivrance, et Zali, Moutaliboso Faluka délivrance, et ça, Mouton Nano Yambi, soutien le Kola Kolo Pemobik Sinaï. Parce que, peu importe, Mituka, Mongo, O Moutakozo, Anasia Mabele, Sokia Yambi, Sunavi, n'a été à Zamouta Okufa. Parce que soyez, soyez non te, Liwa Izali. So Moutoua Koufi, Nyon Soto, Mona Etikalaka. Délivrance à Liboso, Ezali, Moto Oyo, Ayamina, nous yesu te le kola, Kolope Mobik Sinae, Aluka Ayamba yesu na vinae. Papa Alvin, Bozuya Mokili Nzambende Apesaka. Mais, Bible les autres, c'est ce qui est etikalaka. Et que ce qui n'a vu à Moutou, Ayeba Kinzambete, Ezali Passi Ponae. Et l'autre ami Balé, Ezali, Moutou a Koluka délivrance, Eza Moutou Yo, Azo senti qu'il y a vu naïe. Bah problème ils ont se répété, bah situation difficile ils ont se répété, bah condition et ont tourné place moko. Mouton ont senti que bah maladie chronique, bah maladie oh quoi qu'on définir et comme on a pas vini, Mouton ont senti vini et qu'il y a de dégradation en dégradation, on a besoin de délivrance dans kacha vini. Voilà. Et maintenant le Seigneur qui a délivré à ça la délivrance. Mon salam zami, bah salam zami non c'est comment? Oui. Compétence, il y a délivrance. Dieu, quand il appelle quelqu'un, a une capacité spirituelle, capacité surnaturelle, à tienne katia mutuana par rapport au combat au mutu, au musagne à okutanango, ou soit par rapport au yabaka à okutanango. Et na katia bakawana, il y a des hommes de Dieu, on nzamba pesa ministère wana, on nzamba pesa likabo wana ya délivrance. Parce que Bible il a donné aux incoms. Aux incoms. Il y a des gens, comme moi qui vous parle, Dieu nous a donné ces mandats-là. De prier pour les gens qui sont envoûtés, de prier pour les gens où on senti que baza bloqué, baza lié et nzambe akango libango. Papa Levin, sur le temps dans la Bible, on remarque que Jésus avait 12 disciples. Et tant où bandi ministère batikali 11. Mais au mona balobeli ministère il y a Pierre, balobeli ministère il y a Jean, balobeli ministère il y a Jacques, le reste wana balobeli bangote. Mais ce n'est pas que basalela nzambete, ba continuer à propager l'évangile partout. Mais ba ekolobela ba Pierre pourquoi? Parce que nzamba pesa bango likabo wana. A doter bango na capacité wana, na authenticité wana yako sala musala pour que basa nini ba bikisa. Voilà. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Tout le monde comme dans la émission d'ambition et dans autres que l'homme a tant que il y a exaltation ou exalté bango sur toujours maramozo ba o badi na bango ekangama ba o bana na bakamo compliqué ba comme na suka ya badi na bango c'est que autogo les ganama exaltation et que ça a bien makasi l'homme de Dieu. Merci beaucoup Papa Alvin. Nzambe a pambola bananaye. Oui, merci peuple de Dieu. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Mission Nzamba Pesibiso Ezali, il y a délivrance, il y a ma vie, il y a délivrance, il y a ma famille, il y a délivrance, il y a ma situation difficile.
Na peu de temps, on zamba pesinga na ina tanga na bino passage moko ezali dans Matthieu chapitre 17, le verset 14. Je lis au nom de Jésus, la Bible dit: lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux de Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans les feux et souvent dans l'eau. Et l'eau qu'on zamba tchebiso na mutema tolobela a ezali souvent. Ma sœur, mon frère, yom ozolandanga, papa oya na moi n'est pas Yesu, aibisi alobi, moi nanango azokweya. Souvent il tombe dans l'eau, souvent il tombe dans les feux. To comme la fin de l'année, année 2018 et aussi là, tozokota année 2019. Délivrance tozolobela awa, ezali par rapport ya makambo et yaka souvent na vie na yo. Par rapport ya ba réalité, par rapport ya ba ndoto, par rapport à des phénomènes où il y a souvent dans la vie. Or, tant que la Bible lobby, il tombe souvent dans les faits, souvent dans l'eau, souvent il a dit tout simplement, les cambo il y a fréquemment, les cambo il y a régulièrement, les cambo il y a couramment. Ma sœur, Yesu Masia aza capable. Mon frère, Yesu Masia aza capable. Assis à likambo zomona ezonga na vie na yo. Malgré prière, malgré nyonso sali, malgré ba médecin, au changer ba hôpitaux, au consulter ba médecin ndenge na ndenge, ba salio ba cérémonie mais au monaka ezonga. Nde délivrance wana o nzambe atindeli biswango. J'aimerais dire à quelqu'un, ane moko eleki e ba kiseli okaka dire ya vie, mais et qu'on change le côté et qu'on longe le côté mutu abiki saka eza Yesu Masia et délivrance alelo eza délivrance par rapport il y a ba réalité, par rapport il y a ba maladie, par rapport il y a ba situation où il y a souvent na vie na yo. Je crois que pendant que o landangai oza conscient likambwana et il y a souvent oza conscient que surtout comme na période telle na santa eloko boye surtout comme na période telle ezana bana basi mususu soit comme même en période no senti eloko tamboli na kati nzoto ezana bat mususu ba comme na période wana même atambongo a osimbate ezana bat mususu ozolandanga surtout au comme na période yo moko yebi o senti que même santé na yo et oza bien te même santé na eza bien te na joté ya délivrance mais délivrance tozo lobela et ça par rapport ya ba maladie et ça par rapport ya ba situation o ya ka souvent question ezali nini ezonga souvent na vie na yo et loni ezonga souvent na vie na yo tamsu na vie na yo eza chômage et ezonga souvent o se battre o dégager ba énergie pour au produit quelque chose mais au moment où on a na case de départ où on a na sikamoko et au comprendre mais qu'est-ce qui se passe papa o aye pa Yesu abi mwana nanga akoyaka souvent dans les faits souvent dans l'eau et loko nzambe alinga lobelo o ça na besoin de délivrance nango ezali souvent yo mutu na vie na yo o santa ke likambwana se répétaka o santa ke likambwana ezongaka o santa ke likambwana malade wana ezongaka o santa ke déception ezongaka on sentit que malade on dépenser bambongo bien mais on comprend qu'est-ce qui se passe on comprend et salaminde ni mona pouf ezongi sous c'est très dangereux pourquoi parce que tant esprit ezozo mwana o et voit que souvent dans les faits souvent dans l'eau OK nous savons que l'effet a un pouvoir l'effet a une puissance le pouvoir des faits ezali yako briller le pouvoir de feu ezali ya endommager tango esprit zo boaka mwana wana na kati ya moto ezoloba tout simplement que besoin ya esprit ezali que mwana o abeba to mwana o akufa et koko zape kana yo et loko ezonga wana il faut landela ngona prière et ko détruire vie na yo et ko détruire mariage et ko détruire santé et ko détruire activité yango mona batebeli tellement ba problème wana et se répéta les lots vinetikala à genoux tellement malade wana et se répéta les lois ça rasune l'oroté parce qu'il a dépensé bon na ba kiss a dépensé bon na ba médecin a sali nyonso akoko sala mais et aussi mbakate les lots atikala bongo les ana bana ba sebele les lots batikali mobile azate pourquoi parce que déception et bandaki koya souvent soit ju mobile bakabwani soit ju okuna bakabwani soit ju okuna etiki bongo et à la fin des comptes parce que tant que l'oko se répéter bit na ngweza linini et détruire des vies à mutu na zote ya yum ozolandanga na ibité elo nini ezo se répéter na sambeli pona mama moko ndeko mwasi mona sambeli pona ye abisinga bidadi na kozala bien mais soki na komi na ba période na ngai bo limbisanga et ezalo kwa nyoke tambolanga na kati ya libumu nyasa nini dadi na bise na bino nzamba kela kite mwasi so komi na ba moment na ye eloko etambola ye osana besoin de délivrance to
tokoti mabondeli nzambe ekotalisa eloko bachaki na kati po ebendaka makila de manière à ce que soki akomi na ba période d'ovulation et que mobile akuta na ye moyen à concevoir exacté to bondeli nzambe akangoli vi na ye pe nzambe afungola ye nzambe pa ko sa pona yo papa o zo tenter na bande nyos o zo musala bien mais o longwa o comprendre bien o Okolongwa, pardon, on comprend qu'est-ce qui s'est passé. Okokipe pour s'engager très bien. Mais ndenge et au panzana, on comprend tout le monde la même réalité. Et ça même dans ma kamsusu et yaka souvent dans le domaine ya bandoto. Et ça na bato belé bazali. Oui que ndoto wane zonga souvent. Et son ndoto wane zongi, c'est que ma bemoko ezoya. Son ndoto wane zongi, c'est que bani balongo na musala. Son ndoto wane zongi, c'est que likama mo elingi ekomela. Ma sœur, mon frère. Et ça vient noter, on a besoin de délivrance. Papa, aïe, souvent aimé makaye. Nazolo bela makambo yaka souvent na vie na yo. Makambo yaka souvent na kacha bana. O boko la bana très bien. Mais au comprend te saute comme une période où ton alikambo oh mona on manifesté comportement boy, on manifesté caractère boy, on manifesté likambo boy. Oh yo moko on comprend même pas mais qu'est-ce qui se passe? Na bonde la qui na ebisa qui na pesa biso témoignage na ko sambela pona mwana mwasi o azwa ki plante na pesa de ko mwasi mais na ko zonga nango ba mot de tête et bandi ko se répéter nzoka ne muto a pesa ki plante wana azwa ki eloko mabe a chaki na kati nango yango ekomi et sali ke et créer ba mot de tête et na ko bonde la nzamba ko tel c'est que ba chaki eloko na kati ya ba plante wana et ko zape kanayo et ko zape situation na yo yango yo mutu ozolanda nga de partout nzamba ko bikisa yo neloko ezo se répéter wana nzambe ako kangola yo na problème ezo se répéter nzambe ako bimisa yo na ndoto wana na réalité wana na problème wana famille o ezongaka eza même na ba famille mususu chaque année il faut mutu akufa eza na ba famille mususu so mutu akufite chaque année il faut accident et salama eza na ba vie ya bato belé chaque année eza même na ba mususu ko banda activité bien mais so kelinge mata phénomène mo et au salama pour que à revenir toujours en arrière et ça là monsieur au salama il va se battre monsieur comme il va promettre va payer sa musala va payer sa promotion et l'homme moko e yaka epanaye pour ekata et so ozolandanga on a besoin Yesu Masia na vie na yo on a besoin Yesu abikisa yo on a besoin Yesu akangola yo on a besoin Yesu bimiso na kati ya libulu wana ma sœur mon frère ozana droit il y a bénéficier na befort non na siamabele ozana droit il y a mona ba fruit Jésus a dit ceci je vous ai choisi je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que vos fruits demeurent. Dieu est capable na ba répétition il y a ba maladie il y a ba problème il y a ba échec il y a ba difficulté nzamba za capable appeler ça un nouveau départ nzamba za capable appeler sa vie à sika nzamba za capable appeler so makambo sika yango na ko présenter lelo mutuna kombo Yesu Masia Jésus est capable et pas Yesu est capable ba ka o ezonga na vie na yo ba maladie o ezonga na vie na yo ba réalité spirituelle ezamba tebele o remaka souvent mikusa na nzoto démangeaison à une période précise au santa komuna ba démangeaison o bando senti ba bilomo esalio na nzoto o ko maîtriser ngote o senti ba kamoro ezongela ko souvent parce que nzamba spécialité o pourquoi parce que to kotane asika est-ce que on dit moko taka na maladie wana on dit maka routine wana on dit maka eloko wana ezonga sur na vie no je ne crois pas Jésus-Christ est là akangola yo Yesu atelemi abikisa yo Yesu atelemi alongola yo na kawana alongola yo na maladie wana alongola na cérémonie wana o ezonga souvent tam sumboka na bino okendate mais à une période donnée olotaka mboka na bino na tamoko olotaka zamba na tamoko omona ndoto wana elotaka ezongaka souvent et ezana bana basi mususu même omona ezongela ko mingi olali mais osolota mobali ya butu azana yo et ce que loko ane komi omona mobali bozaki na ata lingaki yo autika yo ata alingaki ondeni autika yo on a besoin ya délivrance on a besoin ya délivrance ya maladie ezongela ko souvent wana okoka ko diagnostiquer ngote malgré befort malgré médecine nyonso osali malgré ba thérapeutique nyonso ya na solution te on a besoin de délivrance parce que eza ko zonga on a besoin ya délivrance ya makambo nyonso okutana ngo ezo se répéter na vie na to kotane asika 2019 j'aimerais que na 2019 obetali solo asika oloba suite que maladie e lisus oloba suite que mpiako e lisus oloba suite que situation e lisus la Bible dit mon serviteur prospérera il montera il s'élèvera bien plus haut
Paul dit ceci, Jean pardon dit ceci, je souhaite que tu prospères, qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Et sa volonté ensemble que prospérer, que prospérer et ça comme bon côté, même santé, même état moral, même état sensible à moto, on a besoin de prospérer aux à l'aise, aux anakimia. Il y a mon noté à yom to olandinga, yesu soit capable, habituation na ba ka ozo souvent na vino, habituation na ba réalité, habituation na ba phénomène, habituation na makambo et zonga souvent ko maîtriser te oyebi kende to aussi sané o ekoya oyebi kende to kotania na sika na omonango ba boya nga lisusu ba sundela nga lisusu malade wana ekoya na ozanga mbongo na ozanga ndenga osala na memeli o Yesu waza capable à sa guérison, à sa délivrance na kati vie na ma sœur, mon frère. Et on a tant mon côté et ma délivrance na kati vie amutu. Et on a dire mon côté Satan a tika amutu parce que problème ou meli. Monde à ténèbres la chamutu parce que et ou meli, mais monde à ténèbres Satan a tika amutu parce que ayoki mungongo ya o alongaki c'est la croix de Golgotha comme on Yesu Masia soki alobi Satan ayokaka soki alobi ndoki ayokaka soki alobi atabakanga ki wapi ataba obi ke kawana bakoko traiter ngote. Dieu est capable. Ce qui a yoki mungongo Yesu nzamba koki abikisa. Et si quand nous sommes place aux alliés, na memelo Yesu akobikisa o na ebite yomoko ebi très bien. Et loko nini ezonga na vie na yo. Et loko nini ezonga na kati ya bana. Et loko nini ezonga epa ya papa epa mobali na yo. Epa ya bana même na famille partout. Et loko nini constate que ezonga na vie. Abiso ki a joué aboke souvent na moto. Oh tu ebi ke soki mutu akoya na moto tu ebi ke suite ya moko pour akufa yango mona batebele olanda ngai okoma osenga déjà liwa nzambe na lembi na kufa nzambe na lembi zwanonga mena biso na kombo Yesu Masia o akufa asekwa o alonga Satan na kulusu o kufa te mabe e sala melote nzamba okangolo na problème wana nzambe okangolo na situation wana nazwebisa yo olanda nga o minganga balobi ke bako babike kawane sili eko obika suste Jésus-Christ est capable abikisa yo eza na tumeur eza na fibrome eza na ebité na kyste eza na ba myome maladie nyonso ezonga na vie na yo malgré l'opération basala kezozonga malgré l'intervention basala kezozonga Jésus-Christ de Nazareth l'homme de Galilée celui qui a marché sur les eaux celui qui a ressuscité Lazare o abikisa ki mwana o ba esprit e bandeko ekimeye pe e bandeko sala souvent il est capable akangolo na esprit wana akangolo na problème wana o eza pour se passer na kati ya vie na yo ma sœur Yesu akobikisa yo na kombo Yesu okufa te bato baozela okufa okufa te bato baozela o regretter te ata mungangano o alobike ka o esili bakopérer sur te komika aliwa Dieu est capable likolo maloba ya bato Dieu est capable likolo ba déclaration no o mutu akosala je ne sais pas elo ni ezonga na vie na est-ce que ezaba ndoto est-ce que ezaba manifestation na ebité eza bato su bando kangama na mutu wana ndo mona makam ekoma ozonga eza bato su bando kutana na mutu wana nde omona ke ba problème ekoma ozonga eza même na bana basi tam su bando kutana na mwana mobali wana ndo comment sentir ba manifestation mo ekoma ozonga malgré ba soins médicaux nyonso zui malgré nyonso osali mais okomo sentir ke eloko wana ekoma ozonga eza bato su bando kina consulter kota na ndako wana ndo mona ba phénomène wana ekoma ozonga na kati ya ndako na bondeli pona mutu moko na sambeli pona ye toke ko sambela mbongo ezobima na kati ya ndako ba ko benga babi apôtre mbongo ezobima na kati ya ndako mbongo ezobima soki papa na mama balali balamuki mbongo ebimi soki batomboli radio place bachaki mbongo ebimi batomboli serviette tokola mesa na lokola tablette batomboli mbongo ebimi to ko bondela nzambe ko talisa ke mwana na ye ya muke bangi ba initier ye nzambe apambola biso ma sœur likambo ezozonga eko détruire vie na eko détruire vie à ban eko détruire vie à couple ça ba tebele ba vie beba parce que maladie moko parce que problème moko parce que situation moko bana ko zonga la kati ya vie tala pourquoi ozana besoin Yesu on a besoin de délivrance nzambe akangola yo nzambe abikisa yo tout ça na disposition yom to senti que vie yom to senti que makamuna yo yom to senti que phénomène réalité spirituelle moko et ça ko zongelo na kati ya vie malgré ba médecin malgré ba église malgré ba hôpitaux malgré ba effort non social et simbate on a besoin de délivrance on a besoin Yesu abikso ma sœur mon frère nzamba yebi koleka bato nyonso kopesa mutu un nouveau départ tamsu bat bayebi oke ayi esala ke ka bongo
et ça la keka bongo mais nzambe pas ko pesa le solo asika nzambe pas ko pesa identité asika nzambe pas ko tcha mambo asika na vie na yo OK eloko wana oy bande ko sala souvent et kata OK eloko wana oy bande ko se répéter souvent et se répéter surtout et tant yeso kuta na ye bilobi yeso a menacé esprit impie oh tant au monde eloko comme se répéter tu se comprendre directement il y a un esprit où ils en a sima likamwana il y a un esprit où ils en a sima malade wana il y a un esprit où ils en a sima phénomène wana où ils ont sala ke yango ezongaka parce que ma bé et ko se répéter na vie monter ce bandi ko se répéter c'est qu'il y a une puissance c'est qu'il y a une influence, c'est qu'il y a une force. Yango wana, toza na disposition na yo au bengi biso, tozo tanyoso ya osambela, tozo tanyoso ya ko bondela, tozo tanyoso ya ko luka elongi nzambe de manière à ce que nzambe a sala grâce. Ozana besoin contact na biso, toza na plus 243 89 69 16 721. Je crois que c'est ça notre numéro. Quand tu as des problèmes, quand tu as des difficultés, plus 243 89 69 16 721. Tu reçois tant de choses, il y a diagnostiqué père Kobondela. Tant que Yesu akutana mwana wana, la Bible dit quoi? La Bible dit à pas mêler esprit mabé, à pas mêler. Donc tu comprends que et l'autre bande que tout ça moi les qui esprit mabé. Tant que suis une influence moko. Il y a une influence, il y a une force, il y a une puissance. Et ça, si ma réalité, et c'est ça que Makambwana et se répétaka. Ok, la ma quitté pour okutana na ba déception. Ok, la ma quitté pour fournir des forts et que des forts wana mutumoko auti musika ayako bénéficier nango. Ok, la ma quitté pour que Makambo ozo sala et ça na mutumoko ayaka a profiter nango. Je crois que tango koki hémorragie spirituelle wana hémorragie matérielle financière wana oui ça la question au mongo il faut qu'à opère dango oui ça la question au eloko il faut disparaître je crois que temps ikoki pour que hémorragie wana pour que situation wana et si là et nabi que Dieu est capable ya kokangola yo nzambe na bomoy apambola biso nzambe na bomoy asala na biso atambola na biso tout ça à disposition na bino. Merci beaucoup Bonzambe na Bonzambe Lola Izofuta, merci apôtre pour la exhortation to commune sur ya émission na biso du début jusqu'à la fin auto solo pour na bande au salle exhortation lilobani noko loba na nyonso to solo concernant la délivrance bandiko bazwa ko ma kama na kin azokufa balwa mo bongo o ke ba fina ba inza ko kanga bona elo ni noko loba na ba net message asu. Merci message na biso asuka ezali toza ko bondela pona motunyo so azo sentir que ezana ba cas ezana ba situation moko ezoya souvent na kati ya vie na ye ndenge bible ezali toza na disposition yo pe muto monique ozo ta musiko ozo ta libanda et que ozo sala ba séjour na yo benga biso toza na disposition pona ko tika biso na maboko ya nzambe. Voilà le basuka on a besoin de délivrance yo to sentir que makam ya mabe ba réalité mabe ezo se répéter na vie na ozo na besoin Yesu Masia on a besoin de délivrance pour nzamba péché là ici. Merci beaucoup. Votre numéro de contact? Numéro de contact na biso ali plus 243 89 69 16 721 soko bengi ozwa biso s'il vous plaît. plus 243 89 69 16 721 et ça en même temps numéro na biso il y a WhatsApp donc so bengi ozwa biso directement. Prophète et apôtre Basi Mukengwa. Merci beaucoup maître, merci na banonyo to balana biso na assist